Mbote mingi na bino bandeko balandi sindika na bainyoso ba mesala to bazuli bako ya kulanda ngai wa bino Ange Kashila na musala to na bilili koko bisabino epai wapi biso toko marampo ete totala lolenge nini mboka eko tonga mata ta ekola lobaki kisalu membanda misala ebandi kasi ndenge to ta ekoloba pona koko misaka bino esengeli to tambola ndenge to kotambola la se ya moibo pona kolakisa bino lolenge nini mboka ezokende kasi lelo yo to yei esika na elengesa na simananga makala na ngambo kuna bumbu koto kizinga na kimvuka epai wapi bande kona biso ya di constitue babandi deja musala na bango babandaki bazokoba kasi to sepeli ko banda awa pamba te to sito lakse bino esika bache goudron awa nanu basali goudron te kasi bazo sala ba terrasse bazo sala lolenge nini bakoki ko sala goudron kasi simananga bokomona deja misala ezo kende na ndenge moko ya malamu dezo sala biso esengo pe posa ya kotala lolenge nini ya kotongela biso mboka balabala oyo elenge seza penza balabala munene koki ko sunga biso tozala kaka na bypass soko lingoke monga fula il faut kende kala nzela ya rond point na ndezo mema bande kona lufu ndezo mema na nzela ba Kongo bande ko nyonso o ba kozana bosenga okende rond point esengeli ko baluka ko kende limete ti ezo sala pasi mboka munene boinzela kaka moko kasi esengo ya kofungolela biso to ya kosalela biso banzela ya boye koma ebele pamba te elembisaka biso na ba embouteillage elembisaka biso na makambo mwa ebele kasi kotala penza likanisi ya kofungola to ya kosalela biso banzela epesi biso bakasi ya kotambola pona kolakisa bino lolenge nini misala ekotambola tozokoba na mwana mboka nata waza sima ya tindika busolo. Tozoko bakaka na musala kolakisa bino lolenge nini mboka ezotongama banzele ezotongama kasi tokomi bongo na wenza makala na ngambo na biso esika tobetaka mwa eloko malili bar Bercy na ngambu na barabara penza ya elengesa kasi tokoza penza na bosenga pe ya baye o bakotambola likola ngo batata o papa baza pembe nanga baza bakumbi mituka tukutuku te kasi mituka baza ya kosepela balingi penza bapesa mwa maloba na bango na moto oyo apesi bango penza ndingisa ya kosalela to ya kosalela bango nzela tata to yambi bino malamu merci ndemo yambi biso to sepeli to moni bino na nzela oyo to banako kala kosala na nzela oyo tango president Mobutu azalaka to banako tambula mais tango isemse chajaka nzela ku ekufaka mais na moment oyo muso akoti mais to mona eloko moko te mais to sepeli na kiseke da koti awa nzela ekoma malamu besi na sécurité mais to mona bambongo makomebe ebere to sepaka nzela koma tina suka biso moto yobi oyo eza pona biso pona kati na ye oyo to bongisa pona ye po biso asali biso malamu biso ba chauffer ba sel awa ya nzela makala awa avec koma biso to bandaka yango
ya moninga na ngai oyo sur sofa mi mavati ya camion oyo bon nga peza pona la Ndover la bandiango kala depuis bomwana na sala la Ndover za makala mais na tawo to to sepela ndenge nzela efungwa ndenge Félix ayo sasa nzela to to sepeli makala ko sala na ropo ete banzele za la raté pour la Ndover za makasi donc ça va nzela yaki mabe ya donc kinza ba la Ndover mais le roi nzela efungwa milango nzela salami to ba la Ndover ndelinge esila na ba pêche na biso to le ka wa ba recevoir na biso le lo en tout cas ndenge ba komi ba voiture en tout cas de sepeli makasi ba recevoir na biso d'ailleurs ça on ba la Ndover en tout cas pena de sepeli makasi ndenge président awasa nzela oyo en tout cas pour nga na mona ba sengo makasi ça sengo makasi pour la kimia wana eza makambo ba kulula bango ba lukaki maman pona ba jeune awa na makala donc ndeza wana pasi tokomo yoka nazo comprendre kutu te donc au salaire le côté 5h 4h tongo tanit mais na 5h 4h donc nazo comprendre te ba jeune ba komi mal à l'aise moi tamboleza te kokanga ba innocent oyo ba yeba te le côté do bazo ba komi ko lia bango ba mbongo danger au salaire ba betio et le côté donc mon oh salé le côté nani bazokanga bongo génie soki basoda génie o batie tozo comprendre te na singa oyo nini wana papa na ngai donc tozo comprendre ndeko ka bino moko boganga ki akuluna za makasi koto bino moko komolela mais kuluna za susu te mais kuluna déjà banda ko sala kuluna za bango nde bakokanga te ba wana te mama bati bakangi bakuluna te ba wana te bakangi bakuluna tamoko ata kuluna za te ata kuluna za susu te kuluna za na ye mais bazokanga ne ba inonsa ba kuluna bazozwa bango te et comme on dirait la série muto sele loko te ba komi ko kanga bango pamba donc mama to comprendre te donc si to lo baboye bozwa solution nani ata auditora kuna bazwa solution ya ba génie wana donc muto sele loko te bazokanga ye tozo comprendre te ba jeune to komi ko banga na ko tambola na moi tongo etani 5 mais tozo kokate na ebite mutu mususu peut-être akozwa parole ya koloba ngai bon ezani ni mama tuna biso tuna makala mais biso dawo sepela makasi parce que depuis le temps to yebaka likambo ya presse elengisa ya nini ya biso lelo te bakomo benga ngo Fati Beto to sepeli oyo eza mwana mboka ndenge asimbi lelo to sepeli yango po basi bada kolinga te nzela oyo esalema moni bakomo benga siko makala ville makala lunda uzomona kote yo tozana makambo ya trakaseria ba lulasi te batala chauffeur ndenge bazoleka kitoko makasi uzomona bango ndenge bazali wana bakosala butu moi eloko moko ya mabe eza te tolingi nzela ya biso esalema ndenge na mosusu bazosala mama na bani bana 2023 na musalo namona muketso moinga boy bakamera banele yango ala Ndover na sepende président asali vena akoti zo cash nina mi mabula mi na sentiment na la reserve mais comme chauffeur le monde moinga boy eliki akoma nga espoir mais eliki ande yango na vie la hapo tena usala ngolo yango na sepeli merci.
tozokoba kaka na kolakisa bino lolenge nini elenge sezo tongama kasi tokutani mpe na kolela ya bandeko mosusu awa balobi ete baye oyo bakosala mosala ya kokanga bakuluna bazokanga bainosa kasi wana toyebi te soki eza solo pamba te mbala liboso toyaka awa kaka bango nde balelaki ete bakuluna baleki awa ntango mbwa matali azwi mpenza likanisi ya kosilisa likanisi ya kozala kuluna nde tokoma yoka lisusu bazokanga bainosan kasi wana tokoluka toyeba soki ezali ya solo to ya lokuta mama awa biso toye mpona nzela oyo bino bayebotekaka awa boyambisa yango oyo boni kotala mpenza awa bakeche bandaki kokota te ka balangouverne bamoto kasi lelo tokuti bakeche ezomata mpe baza na esengo mpona yo mpo oyambisa yango boni tozala na esengo toyambisa yango tozala na esengo komona ete tozalaki na pasi kokende na makolo ya mosusu kobanda awa avant que ezwa transport ti na ngunza kuna na se mosika me tosepeli ndenge papa na biso président na biso ya Félix atongiseli biso nzela oyo tosepeli makasi posa na biso ezali asilisela biso yango ntina suka mpo biso mpe tosepela tobeneficie mpe lokola baninga ya mosusu basoda oyo baza tosepeli ndenge tie makambo oyo ya kokanga bakangaka bakuluna awa ekomi bana oyo bazosala na bango eloko te kokanga bango pamba bainosa na bana klasi kokanga fo balandaka baoyo basalaka makambo wana bango bakomi kokanga na bainosa yango toyosenga bana ye moko président baluka batu bana oyo basalaka mosala wana po bana na mingi bakimikimi na bango bakomi kokanga bano batangaka bamisu batekaka na bango ya mosu na ntongo abimi akesala to akeluka mbongo na ye bakangi ye yango wana tozosenga baponaka bana oyo ya kokanga bango nyonso bakuluna te misu bainosa na baparent kokanga kokende kotika bango kuna siko bano bazotika bana bakobokola bango epuis lobi akoluka election banani bakovote ye population nyonso bazonyonga bazolela ndenge bato mingi bazokende kuna bainosa misu babundaka na bango te eloko te mona na ntongo azokende mosala asutukaka boye bakangi infraction malongo eza te banani bakokanga bongo basoda basoda eske soda asalaka election yo ozoloba na soda to ozoloba na nani jolobi boye président na biso ozosenga na baye oyo basosala mosala wana basala nini mpo na bino basala nini décision zwi eza mabe te mais baponaka bato oyo ya kokanga misu bazokanga wana baza bainocent basalaka na bango mosusu azokende ne mosala na godi ne na mokongo biloko ne biso ya bamaso kokanga bongo te bapona bato oyo ya kokanga totonde botondi wana mpenza ekomi siko tokotya mpenza miso na biso epa ya général Kasongo en tout cas tata tala sikoyo otia miso na liso na likolo ya liso na bapinga oyo bakosala mosala oyo bafingisa kombo ya gouvernement te soki bazoluka kuluna bakanga kuluna po tozana posa bakuluna makasi na bango basala biso masangu na bukanga lonzo kasi bakanga baboti ya bato te bakanga bana ya kelasi te po tokozala pe na bosenga ya baministre lobi tozokoba kaka na mosala na biso mbote mama mbote mama mwa maloba na yo mpona nzela ya elengesa oyo mituka bandai kokota te kasi lelo tokomomona bakeche tokomona mpenza bamituka ya ndenge na ndenge ezomasa mpona yo yambisaka yango boni bakotonga nzela eza pomi te tosepeli basalela biso nzela parce que tozalaki ya kobatama tobombamaki tomonaki mpasi mpona nzela ezalaki te mais c'est bien lokwa bazosala biso nzela tosepeli merci vraiment basalaka effort basilisa yango ntina suka mpo tokoma ntina baepasi soki ebimi kuna nde ekozala malamu mpona biso toza na problème ya tracasserie ya bapolicien ndenge bazosala biso tracasserie mpona bana baza kokanga bakununa oyo bazokanga na bakununa bazala lisusu te bamosusu bakimakima bamosusu bakendakende soki epai bamosusu bakanga bango mais bazotracasserie mpona bana biso nga moko mwana nga bakangi ye 3 fois aza étudiant tanga na ipene bakangi 3 fois bazobotela bambongo ba téléphone biloko nyonso alors ça le sou bakuluna te komi nde bapolicier bapolicier soko bazokanga bana bazokanga bana bikangela alors batalaka bato kokanga ye leta atinela biso bapolicier na ndenge ya bien apesa bango ordre bakangaka na ndenge ya propre totondi oyo botondi
tokomi penza na suka ya manaka na biso ya mokola lelo ezalaki koya koluka kotala lolenge nini bandeko na biso ba congolais lolenge nini bakotonga elengesa kasi bino moko bokomona lokola télévision ezaka radio te bokomona lolenge nini bandeko bakosala penza mosala kitoko bakosala mosala kitoko sika oyo ezalaki boye te kasi soki esili ekozala ndenge nini mpe esika oyo ezalaki lokola zamba ezalaki lokola mboka ekozwa deja elongi mosusu ekolata penza lele mosusu ezosala biso esengo kotala Kongo kobongwana ekopesa biso susu makasi ya kotambola kolakisa bino lolenge nini mboka ezotongama lolenge nini Kongo ezokoma lolenge nini banzela oyo ezala nango po esala makasi makoki to posa ekosala ezalaka te yango lelo tokonyata elengesa lokola kaka tonyata banzela nyonso tomesala kotambola mikolo nyonso awa kotumuta kobanza te koya oleka nzelo pa oleka model nini bilo moko boyoki baye o bafandaka awa keche bandai kokoma te awa ezaka beba batukutuku nde mataka awa na babiloko akala wana bamituka ese kufa nango po ate tutani nango ekokufa penza malamu kasi esali biso sengo lokola bandeko to bana bayaya na biso oyo bazaka na esika oyo bango moko baza na esengo ya komona nzela oyo ezotongama pe na ndenge nyonso na bandeko nyonso bakoloba ete banda balabala ngo ebandi kotongama ekosila te bonga pe naza penza mosali pe ya banzela te kasi kotala pe nzela ngo lolenge nini ekosalama eza penza nzela ya pasi eza lokola ba bongolo te osopi mabanga po bosali boye kasi yango eza besika oyo ebukanaka fo kotala lolenge nini bango bakoki kotonga po ete baya kozonga lisusu te ebukanaki bayesumbala mibale te esengeli penza batonga ngo na motema kokita batonga ngo mpe mbangu te po esila kaka te batonga kaka lolenge bakotonga boye kasi esala mikolo ebele esalela biso bamvula ebele bokomona bino moko sika mosusu emata esika mosusu ekita eza nzela liseki te eza nzela oyo bakoki kotonga kaka tika totonga te po toleka tokoleka mpona mikolo mibale misato kaka biso moko tobanda kofinga kasi totika baye oyo basalaka penza misala oyo basala ona ndenge oyo basengeli kosala na ndenge oyo bango bayebeli lolenge nini oyo bango balakisi bango esika ya pasi bo bakoki kosala nini esika bo bakoki kosala nini po ete bakoma na sira songolo fo bazela nini tosikela bango topesa bango be makasi ba courage misolo na bango ekomaka na bapoche po ete pesaka bango pe makasi na baye oyo penza bakotala misala oyo batala baye oyo bakosala bakotonga nzela oyo batala bango penza na miso ebele pamba te eza mosala ya liseki te eza mosala ya pasi kasi kopesa biso esengo ntango tokotambola likolo ntango tokomona awa engengi ntango tokomona batie mpe bamwinda lokola batie besika mosusu ekosala biso esengo tomonaka bamboka libanda nde ezalaka ti nakopesa bino ndakisa États-Unis ata esika moko te eza mabe kasi biso atoponaka esika kofanda mpona nini kaka esika moko nde ezalaka kitoko kuna nde ezalaka mabe soki tobongisi bisika na biso nyonso biteni na biso wana nyonso tobongisi yango tobanda kowelela kosopa na place moko tokopesa bino ndakisa na lemba bato batonga mpona nini bakolanda lemba eza kitoko bakolanda limete eza kitoko kasi mpona kotonga awa nde bakotonga boye esengeli na biso nini kasi yango wana tokoyebisa na baye oyo baza penza bazwi ndingisa ya kotonga oyo bazwi penza mosala ya kosalela mboka basalela biso penza mboka na ndenge basalela biso mosala na ndenge esengeli biloko ya boye suka kaka awa te eza na besika ebele ezosenga batonga ezosenga babongisa toza na bosenga wana tata ekolo penza miso kaka ndenge otie na banzela koba kaka tokozela kaka ya ebele lisusu koleka oyo tokomi penza na suka topesi matondo mingi na baye nyonso bazwi libaku ya kolanda po tokutana lisusu mbala nsima natala peso matondo mingi refrain kisombe papikeli po tokutana mbala nsima.
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire so tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Elton Store.